C'est aussi tout ça, la sensibilisation, on a tout ça là, dépistage, genre tout ça, meka, bana, jeunes, ceux qui basent le problème à VIH. Na likambo litali bokebisi bayekoli balobi boye. Pona mambo etali mambo ya sida, depuis que naza na campus universitaire, ça fait presque 6 ans déjà. Natika na mona ba message de sensibilisation te. Na chaque faculté à l'université à Lubumbashi, na premier graduat, tozan la cour babenga ngo sida. Cour wana ezo contribuer na ba moyen ya sensibilisation. Bala kisara ba étudiant ndenge nini ko se protéger contre maladie otobengi VIH sida. Oh, tu remarqué l'université na biso et ça les marque une fois na année académique encore. Je dois avouer quand même que depuis un certain temps, bah descente wana tozo salango lisusuté. Pourquoi? Parce que test est comme moins rare, est comme moins passe. Dans l'Italie, sensibilisation, il y a beaucoup de VIH sida dans le milieu universitaire. Il y a solo et ça les maka à Lubumbashi et ça les maka de temps en temps. Nous avons une conférence avec le groupe Yekola Batela. On sensibilise les étudiants et surtout dans la faculté de médecine. Qui sera biso ndenge ya ko batelama pona ko zwa bukonote. VIH ezali maladie oyo ezobeta biso makasi na mokili oyo. Il faut toyeba ndenge nini komibatela contre maladie oyo. Mais pona komibatela, il faut koyeba kosalela babiloko oyo elongo bani. Neti kokosangisa nzoto na mobali oyo babengi rapport sexuel, il faut kosala yango na banorme oyo esengeli. Moto soki obalani na moto te, il faut pas osangisa na nzoto kaka bongo. Ezali na ba condom o ba bengi préservatif, eza ko permettre biso obatela maladie wana o ba bengi VIH sida. Pona ba jeune o déjà baza ko pratiquer en fait le sexe, eza na moyen moko ya ko mibatela. Tozo mona mikolo na ba pharmacie, il y a des préservatifs qu'il faut mettre pour ne pas causer maladie au muninga zanango. Et puis pour éviter que ça la babilo le quoi ba gilette mutu déjà saleli batonga babilo mo ndengo wana te. En tout cas, dans la cité universitaire, la méthode qui peut être conseillée et qui paraît efficace jusque-là pour la prévention, on doit contracter maladie et sa utilisation, il y a préservatif. Mais dans le moment actuel, au monde des autres traversées, vous allez vous rendre compte que les apprentissages sous efficacité. Au-delà du virus, il y a VIH-Sida qu'on peut contracter par la voie sexuelle. Il y a d'autres maladies qu'on peut contracter par la salive, par exemple. Ce que je peux conseiller aux gens actuellement, surtout plus abstinence. Parce que si tu t'abstiens, au sein de la relation sexuelle, tu es en contact buccal, du coup, au contracter par maladie, comportement mingezala kanayo ki muninga nanga za na sida, comportement liboso eza kopanza esango. Bomoni wana aza na sida, bomoni wana aza na nyama. Na kosala tout monde mobimbe baki camarade na ngai aza na sida. Baza ba individu à part déjà batundoko la biso et du coup tu considérer bango neti batuka ka normal. Alors il faut pas qu'on stigmatiser, qu'on mystifier l'état de santé na bango actualité. Pourquoi mutu so kaza a commis marginalisé pour l'état de santé nae et du coup a kozala déprimé. Soko yebi mutu aza atteint ko bengane musika te mais to poussana bango to zo bango roi batu normal parce que biso nyonso toza épargné te. Nazo senga na bakonzi ya université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation, ba multiplier ba occasion ya dépistage. Dépistage eza malamu pona mutu amiyebela. Kotia pe équipe ya ba psychologue pona ba aider bandeko na biso bandima maladie wana. Soki bandimi maladie wana et ko permettre mutu akende kozwa traitement facilement. On doit augmenter juste sensibilisation pour la VIH-Sida. Nous avons eu à former les pères, surtout dans le milieu scolaire, jusque-là. Il y a un milieu universitaire, nous n'avons pas encore réalisé au MONI, surtout cette année avec des problèmes avec Covid, ainsi de suite. Ce n'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que l'année Oyotozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut tout comment, tout sensibiliser Bango.
bayekoli bamonisi ete ezali malamu ndenge bazali kolanda mateya ya sida uta boyingeli babango na kelasi ya yambo na université. Kasi mawa penza po mateya miye mizali kokoba penza te. Yango wana esengeli na bauniversité batiaka mbala na mbala bamateya ya kolendisa bayekoli na likambo litali VIH sida, batia bibongiseli pona kosolola na bango tango nyonso na lolenge ya komibatela na bokonoli ye to pe makono misusu. Lolenge ya koyekola kovanda elongo na babeli ya sida pe kolendisama na bizaleli ya malamu na bosangisi nzoto. Virginie Bonobe po na VOA.